na yebite soki bozaka na problème bon video yango na lingi na zwango kuna me batia ngo te na zwa me na osela ngo analyse na page nanga na mama oyo mwasi azolele anerananga asalinga babalinga te nalobi problème nini za bozela nanu coach mama bozela nanu coach asen bandeko nanga ya basi. Est-ce que c'est normal pour bolobi eza pa azolela nde poto ponenga azawana za mosikitoko aza muluba asala makambo salite asala makambo salite na mibali msute etali fani na ndeko nanga yo bandi libala na mobali na yo mobala na baseka yebike mosi nanga za malamu mosi nanga za kabwe mosi nanga za moto za boy to comportement malamu okay ko luka ba misala na yo sali siko ba yeko bana mona bato na fani ngo mutaoke ba isiko ye azolela nini bana pe bakomi batata mibimbesi bakola lingini babote su mwana msu so muninga considérer te yo po considérer te ko ba mama botele mako s'il vous plaît c'est ça pas ni boye so ka bandi wana so ki sasa babali basi bo faina mibali na bino boliko sikola bakale so mibali te bolamba ka te boyebi ko servir ba bokilo te boza be poli bolimbisa nga so bo nika nga na sima na kei mais boyo nga na fona kat tikio loba Mwali ya mwasi ezate po boti na mobali neti ngawa na oloba na bota bana misatu na mobala devrejanga na ya poto mobala bala sal mariage ngala sana na poto etali ngana nini tanke mama na tata na ngaba mbongo te poni to koma lokwa ba nyama bwe pa atobe ngale be speed mo ba passer ba tiwe ba passer ba panza makolo lokwa ba mukuna ne bo belela oh ata bino moko vraiment mobali wana za muluba fana za muswahili so makambo seleka ko sana mbetu te babala ye kaka po baboti sa batu babota bango mibali bakenda e bandika na ye mama congolaise eloko nzamba sali lokola libala babozo lelela ko panza pe minoko natala bino na tiktok na seki apa ba yebisi bino ba sasa ama sa pembe apo ka pe ba produit te wele ka na internet elo nya so lela wana pe komini ale na nepoto akoma eko sala na tato apakola movatio Félix akangia soka zaki mwasa mayele na mboba za ufute akwa eko ka ngote pa alukinza na ya poto apa ko mosunga bana mobala benga ke na telefone ta ona na yambi fanite ba oka telefone okepe na simete nzambe tata na ngai obenga ne besude mo ba ko la tonzo mobimba na kati na toyoka batu msuna loba pe ko tu mususu me bo kichanga te Boli kolela makasi tula makasi boyeko so baninga babali kana kisasa bobimisi likam bobana mibali bolamba te bosuka bakale so mibali te bokipa mibali te badia sur masuba bapasi na tongo du mwana no tubaka okoti se wana considérer na onga te o sala nonge logo te o benga nga to kate na telefone akelelo na cimetière pour dire boli ko tula boyeko mibali mamela makemba na babuisha tina ba paria ba mamela makemba na baba okay, ya watu lobaka koma wa mingi ba Congolese na mambo tu ya za muluba bwa jitunga fati beto ndekone muluba kina musende mama soko yebo sala makambo salite na mbetu te bazolo mbanda soko ze mpoli ba koboya yo soko edaka te mama bo basi misibina bo tuta katolo mubala tikinga bo saba no kipe babo kilote so a respecta mobile botika fana kufuna butata na yaza moni tike azo na fanya mpe matangoma ngako na matanga ku tudena zakabe na kolela te na koningana te na lamu na ngina tsukola na tie video na lakisa pe na bimi etanga na ni ato na match kwa to forcer makolo te mitalio baninga ba osa makola salite yo ke o matiso kandi baninga ba ko panza zui Ese vino butute. A côté au pesa conseil, tala conseil pesa. Ouais, conseil te, so ka la mama, so ko zola na ngoza mosa pembe. Baninga bazonyo kwa mana TikTok mama, napa kola ya nini? Mukongo yindi yo zana ngwa zina. C'est tout. Mama gali. Avibo pekse ta yo pibo pa matiko peksa yi. Pikali. Te afinga ngate to kuta kuna, so asini ngate kuta kuna. Oh. Est-ce que batalibo so ba deveja bango zaye? Wapi bébé, ata bino moko bébé. Makambo ekoti science.
Kodi sa kopesa biso basi soni boy. Mama babalinga ebela basa ba Congolais bazawa bayawa mibali misune ba baboti babengi ba. Boy lisusu. Mwasi kitoko boy. Oko tulale la poto. Ale ba misatu yo yeba kuteke bana aza ba misatu. Oke ko lelela muto yo pena na talie na TikTok wana na bi nini pizza bodi bila Bwana nanda kuchama bumu na moto na majetu lambela. Tango wamba bakati na lisheti wa cheki kalunga moto. Même si la salle de théâtre alakisi maonenga bandeko mawaza olela na prière. Eko tout a fani mutema kuna fani kuna chimvundo koti bakabwani kuna yo comprendre neti. Yo ke na cimetière okeli la nandeni. Wana bien l'esprit de mort to l'esprit l'esprit saint. Ba komaki na verset ni là. Ba komaki na verset ni mobali wana za ya destin na he. Ba Mama Gali. Mama Gali. Ça c'est le bébé. Voilà ça venir quoi encourager. So za na kuaje bana. Nzambe kenda olela Nzambe tangelela mobali. Mobala bala etasale mama tsato fele. Ape bala mitsa. Ça très jaloux. Nzamba za jaloux. Boye penye yo pesi mobali. Akotika za pasi pesa. Wane za poto. Aluka poto. Poto bébé. Pourtant on t'a collé déjà bon bana ba collé au poto. Ya. Basi bana poto mibeba ta mama matete tasali de moi. Mam tika ogangela mwana boye yo moko ko sale mama sanité te azoloba te muko mama no zo mwana batu alingabi mtsa mwana na victime ya masanga mwesa mobala mo député te aneka mwana poto apesa ko mobongo te boniko apesa ko mobongo te moi ti mo akomia na magali etula yaya ngala kana mobali ya 2 mètres na ndambo etula ndeza mutabota etula makasi yo bino batu bozaso mibali balingi bino bozu mibali bobandi bosala bango bapublicité na bainternet bino bomoi biso olakisaka mibali po bozala te bobangaka baninga na bino yango bolakisaka mibali Mama Magali fanda baolakisa boye nzoka ndaza ya kimia te wana ka alakisa bato esthétique bato nso basala maka po basepesa mokili bazoliaka bango mbanga na minoko bempoli bana bafamille te bafamille bango bakufa se définir par rapport aux hommes. Totika ko se définir par rapport aux hommes. So inga na zabu so na moi si il faut ka papa zala non. Il faut se définir en tant que nous-mêmes femmes. Yango mona bango bazoye manje mafali ba femme forte. Mais là on a ça kusa bine bagina musala te. Femme forte lingwa. Il faut qu'on laisse en sorte que les hommes les hommes nous choisissent parce que c'est par rapport à eux. Mukola kolinga lingi mukola boy asalma mnae na kufa te na bana na poto ngamo be mna mema bona poto femme forte na kata pona ngena musala mbona ngekota na kota bo ama boma bino bitulo point Azo conseil to pesa mama na mito yo azana déception elle va pleurer elle pleure déception te mobala saboya ekala mobala za nenda kumoko kwa yo kaka di bala nda ba misita kala et se renouveler kaka mama Magali et se renouveler ngam wana na bia epo ngape na zena mobali na kisasa na memi bana ngape na ya mobala ngwa bali na shui so komi ko ezo swanga te po ne swanga Mama, na jeunesse on bino batanga Bible bakomani. Mama Gali moye loka passer ça nani. Soki ezalaki na batu nyonso baza bo batu nyonso mibali batu nyonso esa na vie mibalo bazana bango bazaba mibalo ba dévierge bango non. Le problème eza nini? Mobali tango ye oyebi ke batu biso oyebi biso basi biso toyebaka mibali bakobala biso te me mibali bayebaka basi oyo bakobala ntango nga nayebi na nga deyake na oya moto oyo na oyaka na ndenge mo boye tokozalaka na biso te na place siko ozwa yo tike neti epa na bino tike esani bafine yo kutukende kolinga otike bongo kangi makoji mpo ozwa raison tike telengana kuna zo makoji kuna ntango okange makoji ale nde ozwi raison oprofite mibimeli mbala moko wana kasi beti te bokoyebi makoji te olanda bango lomama kuti kotala na te po yo pena to otala likolo
C'est ridicule en fait. Elle est venue se ridiculiser pour un homme qui ne voulait même pas d'elle. Même si c'est la déception, quelqu'un qui t'a jamais aimé. Parce que quelqu'un comme ça qui t'a jamais aimé, il t'a fait des enfants. Et puis même pour les enfants, il t'a fait pas. Même si elle est maman. Mais pour la même yo moko mona signe ça va maman tolali bien ozawa alobi ye moko apesi témoin na na YouTube mobala maneko bengete so ya benga bi akatele téléphone bongo yo moko moso ko mama yedete mama mutu tango mobala ninga mwasi azarandeni mobala tsaka mwasi na mutu te na motema te mobala tsaka mwasi na mutu ya basi base bene me mutu na mutu azana chance oya botama na onzamba pesa mutu to bima na chance mais ya kolela mabe mobalo tangelo mbongo tolela bwepwane je te jure. Et puis moi wapitoke peto zonga ngayo kuno ke kodokola kuna lengala yo vandelo yo kebo osalinga pe na ke basalinga c'est tout ezala kutu basali yo te bebe konyoka mano kutu te ba yo lobelo mabe mobali soka lingi yo tante na sepe na yo bien oyebisi ye nazali ya mama bana mibale naza mama bana misatu naza na mobali te to naza boye naza mutu kwate naza mo ngai nongo zolinga nga boye na ngi yebi oyeto sakana toto sat moi what te bango lokwa bazabo na ye nga to sakana te oza mosa mayelo bandi ko landela ye soko mon esprit na ye zo simba te yaya kwa affiché partout te po batangelo misapi lobo zangi na lipa lobi kuna na ndunda lobi kuna na bike zala na mobile na pembe mukolo ko mona ke moma ekoki oko présenter ka mukolo bokoye msubo balani metala le onde bani ona to bazo sala batu ba okanso mobulu nzoko za no mobulu te pola ni soko zo mobalo te na réseaux sociaux tant mo vana boyoka nta ke batu balobi déjà ozali moitié ya o bazo tangela yo. C'est ça. Et puis les gens disent que il faut dire en gros que le gars à Samboussé, le gars à Samboussé qui était mon bas d'abali et directement moi si mon abimi, c'est pas mon bas de lobby qui voilà désormais na boy Monique n'a pas que no bas na boy non, c'est Monique elle-même qui est sortie sur le réseau pour dire que aboyingai après c'est quoi na bango mama baba atayo moko mama nanga wala kutata muta bengi ote o abimisa ote yo moko mibimisaka yo moko komponi kaka ke place na ngeza o mibimisa oko mibimisa wana ko bomba te ya wanto olo ba po ezubiso te na ba réseau ngana osala te na bimate bébé na ba réseau parce que yo moko abimi parce que moi personnellement je connaissais même pas ni Freddy ni l'autre mais quand j'ai vu la dame qui est sortie en train de pleurer. Cette dame-là pleure pourquoi? Na Fanny Massoudi, même Fanny Massoudi. Maman, mobile ya boya la makasi. Mon mobile. Mobile soka lingi yo soka senga fukama. Au fukama. Soka senga beta shit mama. Nzembo azadio ba yemba pa mate. Mama, mobile ya boya ka utala ta simate. Otala te. Mibali ba boya la mabe. Mibali ko mabali to boyo mama atoza mutuka soki deja muteme longwe pano atazi muta mikuwa soki ta pesi muko to boto beli ko akofingwa ta mama na yo mibali o mona azo yoko kanda biso utozala le moni go sama bo tali ate na cheleka na sebo ebo me mobali soka ki akobosa na bien feignance bango etala bango te so mutakei na ebongo yoyoli mutakei otika no polele ozana bana bakoli osala sano pe na makambo ba politika Kongo luka mayele senga visa ya foto mema bana na yo azongi na epe vierge ndenga vana mama moi était 18 ans wana ta wa mama balo ozo egu mama bana na mukela na makambo Bino. Okama papa no sama. Bomona na sela bomona ka vanda ba sesa ke misale be me ba elobi na one ba ke no tobola popi. Elo wane lo baka ezaka lo de personne. Vana yo bébé. To yebi na so pe version libala ngote pourquoi mobala tikri. Azala bien, azala mabe bakanga ne ko boto yebi to. Abali aboti kutu kuna ya poto skwalila ete kwani. Fale peka bima jour apoto pe abotaka. Comment ya mobala bola abota déjà na poto te wa mobala ebisake non bébé na botika we pona mukanda na mukanda te to lukalobi na bino na o pe ya Fanny Massoudi déjà pona mukanda so ba kuna ba divorcer ya remplacer c'est la même chose
Pourquoi pour l'autre c'était Maman, bien. non, voilà, il y a nos autres bangozi boekolo. Bino bolobi ke bato bazo sambela. Même na cimetière ba opekisa soki okokunda mutu. Mama na ngai, ao chiki ngai, mama talaka nga ba yagele na cimetière pwani. Toka ibinza besa. Mama Ya nana ndala boy. Moi, bangozi modelo. Nana abenga ngao. Bébé. Oui, ozana raison maman. Omoni na moment tozana ngo ba maloba boeza bien parce que omoni basi ebele bazoko mitika mingi devant Boni ko mama. Bazomonela basi. Omoni ozoloba boye ozomotive kozala mutu musu. Mwana mama, yoga na peto teke nga na za mongo. Bokila lokonde pape kat bébé. Kende musala mama bila tantaka class. Soka esengo nika taba mbwa minu kende bonika la muka na tongo sala bakuti bonsa bana yaya muko soka ntimongo kena lulu somba lulu kitoko matana talon jina kitoko bango bongo nde babanga ka so ba kuto bapeka solo moko solo baba no bango te Mozala mwana mwaso abongisa shamba lalaka ndako azobongisa boy o mukolesaka de sona kei bien assis azaki bana musale akafu yo kasani ngai olela même ba collègue ne na musale banga ba yoteke bebe na sala na muto bakanga na boloko to apakola mofati wana komne na nani Jean-Marie Kabunda atala kati mwana mwaso wana bazwake na musala bolanda te moi je n'étais. Ah bon? Oh, pourquoi Boko kanita za mutanzala. So na oloba bwe pona talaki na landage na YouTube it. Aleka kuna na YouTube it. Jean-Marie Kabundi azwaki ye asali ti akei akondesa yana ye ba fute pe mbongo nande bakokanga ye lobi chef ngala longwe na nga na komi kote mususu. Asalaka yo kanise ba fia nzala pena kisato baja mfuna tondo. Boyo mwana yote na video bebe. Mwana zaina bandundu. Na bandundu wa. Te wopesa na mamsaloba. Wopesa mamsaloba pa kumula na live. Mamsaloba. Mamsaloba. Ya loba pardon. Nalembi. Mams zo. Ngozi oda akei bashikitisa. Bokitisaye. Bashikitisa ko Batu ba déclarer bokitisaye. Comment kula la boye vraiment hein? Mutala eza na magesti. Eza na tanaye mam. Mama nga tena kitaranga na zona na luba. Mam. Ibubi ke noko kitite. Inoko kitite. Tala batu ba komo finga ye lisusu ba komo loba on dirait nkulu bokitisaye. Izanga te Allez vous voir moi. Pardon, bagofla nzambi pardon. Nzambi na ngai. Allez vous voir moi amelina leo. Azo gonfler. Amelinguma, babe amelinguma. Banja bina ba osola boye pena mam seza nini boye kita na yo koma na ko kitisa nzambi. Bashiri boma. Mutalali basho bolela kita. Yo baba dega shenge yo. Yo no ko kita ete tala mam sikita magali za fatigué. Ba ronflement ya boye ndeni mobali akima te. Maga to ya maga za ya silence ya boye. Neti ngulu ya mwasi. Mama bana mbali bakoma la mugi na tongo azota mona bazemi na poste. Babezo melodi ya bien motika Motika lala. Pardon TikTok yo za ba program. Ya TikTok ba ko mkoni nyo. Ngakuna okama. Pardon TikTok ya buzo baba bilo wa ngulu mwasi. Ngulu mwasi gonflande boye. Mwasi azo gonfle agulufara boye te. Okanisa lu. Makosi yo ba gonfa surtout bataminene. Ata batamike mama, batamike. Nzoga uti musala lembi akoso ko musala. Maga, mam sa da fatiga lembi. Mama Dali pardon animé mukie.
Animé moke maman. Mobala azokende musala basi bazaka kolela. Basi bazokende musala kolela mama. Ya solo. Kiche. Maman, il faut tokoye la robasi ebele, c'est pas normal. Ndeni biso basi tokoza wana ka tolelaka. Aza fatigué oui, ba bakolela basi te. Ka basi tongo etani ka basi kolela. Loba nanu bebe loba nanu kaka basi kolela tokoma ba matu samwe moninga boya ye moi buso moninga pesa la yo kado pesa ye apia ko kado te kopia te pesa te boninga za réciproque. C'est ça, combien de quand on a pesa jamais na kopia te la moninga charge te mobala pesa kado yo pe kende la c'est posa capable oza mona moto pesa. Asombi voiture, sombere voiture. Akabaka te kopia ete yene fumwa le pesa te fufubolia. Papa ozande nini. Na c'est qui? Je sais le bien, makambu ya ronfler boye papa ozala koma papa zati. Abominga la message. Bonjour Nabino. Bonjour maman Bima te donne Zuleka. Kala Nikolo Bele Kala bakati maman. Sikonga na yeko loba sikonga oya zolela nini. Poni buzoba boyeko. Zoba makati ma chérie. Ça pas na yaka na baradio bolingo na date expiration. Boye barango. Allez la poto. Oh, poni boye buzoba ko bolingo na date expiration. Comment pesa basi vraiment. Quand bolingo stili comme compassion. Boyo katene ngona te ya kabino. Yango mona asoba kabona mibali ba oboma mibali po alingi mobali komileka ye moko basa boy. C'est ça le problème. Oh, biloko balba soko kwei telema pupola zelu tambola evi makwe avandi. Telema pupola zelu to continue. Mama divorce tenga ka mobali. Biso mobali nata mo elonge tenga ma bosa makambo salita po okoza bien. C'est tout. Oh, on ne comprend pas parce que yoko to komika kolela ka mibali kolela mibali est-ce que batina biso no to bala kaka pona kozala heureux na vie faut kozaka na mobali. C'est ça le maman dona vanda ngala loba ngonga bingai makamba libale talinga te voile so na lati na bomo ete mkono okufura kulata voile problème ni no komitungisa na kolata ope deux fois na vite soki na lata ki voile la libala mkono okufa ba batongela ko bataya mama Maria soki na lati na te mkono okufa na lata na voile na problème ni ese mutu yoso mkiba cha alata voile mutu muso mona bo abali voile simbita kabwana ke so abali voile ata 3 fois endenge na e soko biso ba ole mseza ki libala voile tanga ba ete na kufa na mobali ko boma baninga. Na comprendre phénomène wana te na Congo na Congo batu nyonso batia libala priorité ya liboso ko leka même kina ba oyo bo luambongo to lika libala on est ça on maté oyoki il y a beaucoup de il y a une époque trop ya bolingo nai iya nai ekomika ka kozonda pona mawa parce que toi yeba mama pe ka bizali keno osala te koli na mama bonsa nzoto late la mwa pena chemise zo kota tanga zo talo na video akomoka lokwa kufa basi misuba baba boya bangwa mibali pe bakeya zonga bali pe motine litu ameme na poto ye azolela est-ce que ebo sala mambo salite ayebo lambela mobali baba loka po yebo loko te baba lo et loko ezo le moi ça comme ko libala lokwa musala moko boye c'est ça kwa musala moko boye olingo mabala ko leka nzambe bana ngope si bobota mobala zala tatikali papa bana na yo nyonso to mando saka okuwa mibali bazala baboya basi na bango ko bala mwasi abota bana 10 boyo bango no te na kamwe ba misusu kutu olia fanda akumisa nzambe na pema o nzambe apesi me azana ka kolela libala kumisa na nzambe libala même ba Facebook otango ebima bato babomana na Hollande batia na bambeli mwasi na mobali tango Facebook bambi basi pe babimi pe ba victime na mabala bazali mobala tiembele akufi batiele poison tokosana nzambe tokomaka ka libala voyage mais mukoni tokotenga pena nzambe kaka tokende kumisa ka nzambe biso loko wana toyoka ka bilengi na ba pays musu bakata bangwango
bilengi nde ezoboma biso bakongole nini abiso eleki wana ya biso posa libala nga kuna loba yango vuma visa nga kutunde na abe navandi na libala bomwana na lemba makambo olamba bafufu wana konikaka bilamba osala boye nazala na boye à l'aise bato baza na mabala baza erese baza me bato ebele bazaka erese te bango ovandaka bamona bango tozalaka na mibali me bazosouffrir ezoleka na kati soki ozosouffrir na yo olingi noko rebese te souffre en silence laisse-nous tranquille c'est ça et puis mingi bayebaka te ke so moninga abali eza forcé te ke yo mpe fo bala kaka non destin na yo bapesa mibali mbongo babala bango konvie bato konvie nga mpe nalingi libala na nga eza neti ya okuna nalingi mpe nazala boye na bamisusu kutu bakoma koforce bamibali na bango ifo mobali na nga asala ngaka ndenge oyo kuna asala ya mwasi na ye non c'est pas ça. C'est grave, c'est grave. Yango moni mabale ebele ezokufa mpo basi ebele bakoma kolokota makambo libanda komema ngo na ndako bomemela vi na bino ndenge boza nango me yo kolingaka vi na bino ekokana okuna ezala boye yango wana ezoboma mabale ebele basi ebele bazolelalela te ekomi mabe moningaka soki abali oye oyo azalaka mobali na nga soki moninga abali boyeka kongela po anini ata azalaki mobali nsa eloko te azalaki misi obiki nga ezolekelaka nga bacomportement ezolekelaka wana mpe dotre pourtant siko mibali yango bakabwana basala bino mabe bolobaka te bokozelaka ntango mabali ya bobimi bozofanda basouffrance nga navandaka te nga naza nzambe te naya mpo nasepelisa mokili kotwana ezosimba te nakangamaka mpo bamonanga nga danger te nga ma nga hypocrisie ezalaka te nga alati elamba mutu asepe nango papa mutu asoni papa osoni mpe nga na bapapa papa te nga malisa ya mibali mapeka te mutu mosusu aza mobali apesaki ete me kokumisa aza na eloko be papa oyo otya bato mal à l'aise tolanda ya suksi be papa te soki avandi na mobali libande mobali azoloba na ye oloba na mobali teke pourquoi tu fais ça azobomba azeleka ntango akoma azoya na libala esikoke mobali azwi zemi okomi konyokolanga me makambo nyonso ebanda na fondation bitini mwasi ya Congo azokanisa ke kobota na mobali eza synonyme ya bolingo ce n'est pas ça il a tiré ton compte eza assurance ya libala te mwanga mobana loba compte eza assurance ya libala te wana leta azopesa yo lipe kosala te c'est pas possible yo mokokoma tala lokola makambo ndeko na so toti kofivwa ngana mama magali nga mobali na ngai na boti ne bala misato aza mobali ya deviejanga na vie na minitio naza na ye balongwa kuna allo oh Belle TV bilaka fana Belle TV mais c'est pas possible allo Belle TV lobi bien bébé biso tous ozali ya mutu moko te abotama na limo mama na ye azala DVG baDVG te bamibali maga ezela mama gali zela mnaoloba napesi bino mbote nakota vraiment na balive te me nasepeli na live oyo bosali booloba bien nzambe apambola bino amen mama nalandaki live ya mama oyo esalinga mpasi naoyeba te ki mwasi na biso lelo eza bato baosambusa basi yango libala eza fin du monde te mama epuis ozokebanga libala na cimetière oyo bosambelaka na yo otikali na bana oyebi te bana wana bakozala banani lobi baprésident badepute ozomona lelo babima na nzela banani ya basi te bato banégligent na vie vraiment nga nazokamozolela epuis iparité nayoka mobali yango abengai ka 3 fois banda kenda na émission mama nalanda nalandaki yango na YouTubeoloba boye mpo nalandi ye na YouTube ndenge aloba mobali banda kenda poto abengaki te soki abengi akatele telefone yo ovanda ozozela moto abala oyo to ozozela ye boyeba kolinga ngakumamangali atobalaka nga na opesa ova déception obengaka te mobali abenga kote atindela mbongo 2 fois 500 dollars rien à voir meki kobenga mobali ayebisi kobenganga te osala vi na yo
so azoya kolela pwane pona bali bamona bongo ngako to mutungu solo bina sa vina ngato yeno ozonga te po oyaka se ko bosana ke luku mama ngana landi lisolo wana na YouTube balekisi ye alobi bana mobala kenda 3 mobala ye poto 3 fois ya pamba même atabino mobande konanga ata buzuba mama nini soka bali na ekotinga menga malibala mobala ngwa lingi yo abota pe susu mwana mususu avant ya obala abota pe mwana pe wana poto aboyi ba mi bala cha bali pani poni mwasana abimite kai moto baboyo kala invité na mwasha wana non invité lobby aza moi te bo invité ko bibi pena na bande wana basi na ye chabino boy mi pali baboya rape biso me akena ona silence il faut zaka moso timba ona mayele oui ozoko pa ke mutobo lingwezate obana mona mobala oyeli o munoko adimne o mikona soka mwa biete kotongo il faut timba mobala boya mwasi tongo basi pe bazali avana na mobali esa bwene mobali aningane maza ba hypocrisie oui belé moi si muso mona bakena ekuna pona olia ngulu azoganga makasi he azoyokela hotel kuta ko sepesa ka mobile pour eloko ezasalaka kita kende basi bozali kozala voilà encore so li mutu tazo salo zoka mabe mutu soko sindu atana loboke swaka oyoka mabe makasi eloko ezo elekelanga ki mwasi na biso baza na Congo baza bandeko na biso bakongolaise ezaka soki mutu bake obala ye esalaka lokwa ke te soki boboyana kisala mwana nzambe mobali soki akei deja bokabwana ata bali basi na si t'en fous soki moninga bengi ya na bengi yo yebi te bia nani bwasi mobali obesa vina ye bayaka obima kaka so babali moninga so baninga babali me bana batona baobala pe baba ndeko na biso bakongolaise kotona pe tozeza mabete bino pe bokeno olala mibali bazala na kisasa voi fo bazali awa baze bele botika biloko wana mama galie bele bebe ezaka mamba futilité ezanga makolo biso to aba équatorienne na munaza mungwandi yo kabisa bino likolo biso na se ma famille à maman ekolo eleki Équateur nyonso na matata bangwandi apre bino bangwandi na ekolo le papa na famille à maman na biso banoko na biso ba mama na biso bazala ndeni mobali abeti yo mobali aboyo kolela te akafanda lupango eza epana biso ezala ibo biso mpona biso baéquateur mama libala etala biso te biso baboyi yo bakangi mibala kanga biloko zonga epa na bino kotama esukolalaka liputa bato nde bango ma oyelala na susi ya libala bato balala na susi ya mbongo lisu libala neti lelo mpenza ezala ta bapoto toyaka te ozaka na cd moko otala etili lelo youtube eya page eya nini eya o mama ozalaka wadu bokutai na kuki bofandi bosololi bozolela mibali yaya bokanga makolo bolataka leso bakatiere mwasi akangaka makolo ya mibale pe bolingo mapuya esalaka mabe na vie bongo ya mapuya yango kaka kote moko moninga azolela te kaka yo olelaka ye baboti bino 9 mois ye mama na memisi eminga na olela te nga kolela te po ani biloko baezotelenga lebele na sa makolo na pantalo ezoluka place okota yo triera ya bien ezala na vision eloko moko ndenge na bakisa eloko moko na biso basi mokili eza ya kobeba totika kwampie eske lisolo ya ariashu eteyi biso te baza wana nasi bamela poison ntango bamona ariashu abalaka ekomi nzambe ariashu eza mwasi lokwanga me botala après 5 ans biso nyonso tomoi na miso nyonso engelaka na miso eza or nalandi video moko na kotindela mwana mama na WhatsApp atiela bino nayoki histoire wana natie na YouTube mwana mwasi azali na mobali na ye eleki mpe kaka na TikTok anga na zwi mwana mwasi azali na mobali na ye
abomi libala mbiaka libala moko boye tata wana ye kolinga ye basalaka nini ayebisa ye zwelanga basi mibale tosala bocomprendre te mosusu eloko wana basala partout wana bokoloba mo wana po naloba eza mabe te so bakokatalaki bakataka tokufa te partout amo soki mobala na ese kende so bana basi kate tokende ake azwi bana bana sikate bamati na mbeto mpo to bakoli mibilama basali kaka bongo ye soka ye bapesi pake ya mbongo mobala azalaki na ndeke oloba be mobala akomi mokonzi lelo na Congo kombo na otanga te kaka bongo mokomosu mobali nalobi mobala yango alobi napesi yo mbongo yo mpe pesanga boye ye apesi moko moko ayebisi lelo osalanga kaka mikro po comprendre na obwa mikolo lelo okoyemba ye mpe abandi kolemba mama na koyemba wana basituation mobali nyonso bino bobebisa Bellevue TV ezobima ya bandi komela abimela ameli mafina nde toloba ndeko na biso abanda kobela eloko ekangama na mobongo nzoto ekoma kochange aleka ye kopesa témoignage alobi toloba na bandeko na so bakongolais ke botika koanvie bebe mokilo totambola bana basi ya pourquoi bana basi même ya ba 20 ans si bakoma na 30 ans bakoma kesukola nzoto bakoma osimba bakisi bakomintanga okoma mayele aye kolele so na otinela mwana mama atiela bino boyoka histoire ngaku na beto likolo kokolapa nyonso wana koanvie yo moto ofandeli na libala no matembele bolia matembele bongo na mpe ngombe ta nalobi lisolo ya jeni oyo baswana na bandora eza ok ta moto ayebi lisolo ngo mpe ye mama abandi komela batofi na bobanga makambo te oke komelaka sexe ya mobali na batofi na balobi mela yo kanisaka komela antibiotique ekangami na mongongo nzoto ekoma kokende obika te mpo batata misala tala yo na miso azoyini baotuya yo nzambe alola ya kaka mokili se ebebi yango moni na batiktok otala kaka bana ba 25 ans 20 ans 18 ans bazokufa bibemba bakoko ezalaka su te bolingi lisu mibali ya bapasi te bolika mibali babonga esika mobali azwaka mbongo yebi te so mobali no na pasi akende na mosala ye azwi mwa 1300 mwa demi bino bobi te biso olingi mogozo fona ta mwana jip ifona ta oyebi mobali wana esika wuti oyebaka mpe mobali entre na sorti mama koanvie biso ba jeune fille koanvie moninga alati robe apembe nga mpe fona lata kota na zara astopi biloko apembe zwa mokolo kozwa mbongo tia ekonomi okosombi mwa dior eza nango mabe te kende na oka kosala yaya presse vraiment chana via presse mtezoboma bafi bacomplexe nga vande nazala boye koma magali elo nakumisa nzambe mwana mama o mobali na ngai ya boga mama mobali ya vi na yo mosu aza libumu nene yobi nga lika mibalo batika papumataku libanda akei olekisi mobali ya vino likolo kolanda sapatu nga vanda sepela nzambe eloko asalanga vima nga singa ya kolula eloko mutebeta kutema nga bakata nga nazala nango te nga okozala ozongala mpe moto abangisanga te yango namona na vina ozala mbongo ebele nga to oza na bamillion namonaka motu lokwa motu nge eloko mutebeti yanga motema te mpo moto aza nango nga mpe nasala motema nakende kosala ngo